Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille. Bonjour Balandinion so. Ya mama BBC Mpoï TV. Ba bonjour Nabino, ba bonsoir. Bokota, bokoto, bokoto, bokoto. Bokota la grande famille to solo la Bokota. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Famille Libota, ma grande famille. Bah shalom Nabino. Bokota nano hein. Moi déjeuner ça là bien. Il y a week-end non? Bah bon week-end. Et l'autre ça samedi les 14. Je crois oui. Et l'autre les 14 décembre. Bah découpé bah fêter anniversaire, bah joyeux anniversaire hein. Bah joyeux anniversaire Nabino nyonso, bah fêter anniversaire na bango lelo le 14 décembre. Voilà. J'espère boza bien bandeko. Biso pe na loba toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Boko tana no bandeko to solo la, boko tato solo la, ya ko solo la, ya ko loba pe eza ebele, mais toko yaka poto loba. Parce que réseaux sociaux oyo eza na mutu ndenge a salaka ba sortie médiatique na ye. Mais na yeli yango te. Wana kota na distraction te. Parce que wana eza ba intimidation moko boye, eza ba intimidation. Eza vraiment ba intimidation nazo répéter yango. Parce que awa sur les réseaux sociaux to yebi ba chaîne, to yebi batu, o ba bimaka pona kwa insulter batu. Alors na ba liste ya batu o ba finga ka sur les réseaux sociaux. Ah non, non que le ba non, bo épargner nga. Nga soki bokoloba ke non mama BBC ayaka na ba vérité penza nga mo no ndimango parce que de nature na nga buzoba de nature soki na moni injustice moko boy na koya pe na telemeli injustice wana na faire voir bino botala makambo eza boy boza ba injuste na la kisi bino na bité eza boy ba vérité na nga batu mususu bazo comprendre façon nga na travailler raté et comme ke non o fingaka nga na fingaka. La grande famille bo sunganga. O nyonso monika place oyo mama BBC afinga bo zwango penza bo enregistrer bo tindela ngango na ata na WhatsApp nanga na ta la place onga na fingaka. Na finga ate. Ba vérité nanga. Nga na yaka na vérité nanga penza ko ramener. Et tant on a zwa ko ramener muto pe azaki na libungi a comprendre ba bi mama BBC lobi ya solo. Awa sur les réseaux sociaux, to yebi bien na monde d'artistes et comédiens, batu auto ciblaka, batu auto yaka kolobela. Eza na deux camps. Toza na camp ya famille Libota, na camp ya ba kwiti. Na camp ya famille Libota, ata soki ezaki ke non, nzambe akitaka na se, aye koloba ke non, famille Libota ba finga ate, nzamba olobango. Famille ya nani soki les abakwiti ba fingaka, to yebi biso nyonso toze yaka ate ke non nzamba kitapo ya ko confirmer biso ke non, quand o ba finga ate. Et lorsque bazo ko yebisa bino ba vérité, lorsque bazo ko yebisa bino ke non bo tamboli mabe, ba yebisa bino vérité. Bato ba oyana ba secret na bino ya ba vie, eza ba maniquer. Karina bimaki awa beti bordure moko ya koloba ke non awa donc to kene na matière wa tati février bokundi matière wana po boyebi bien ke non Karina yebi ba vérité nga mama BBC na vanda na sila ukata ata ke non to zoka ba appel ya batu ko ya koloba ke non boy nga na za wana te pona wa ko nuire vie ya mutu pona passer na non. Boke olanda manike oya yebi makambo barumbu, bolanda Karine oya yebi makambo barumbu, boya ko intimider ngate.
soki boza batu penza o bo réfléchissaka na ba émission na nga tout na sola pembe soki peut-être abakwiti moko kozwa courage ya kobenga mama bébé ça lobela mama bébé c'est-à-dire que non on se retrouve on a biloko mama bébé ça zoloba vérité moko eza na kati et ça li opasi et nga na loba toujours que non numéro na ngeza wana musala na osala eza musala ya koloba to okipe ko beta libaku na koloba mais so bengi ma BBC na privé ma BBC ça na déjà ta na famille libota moko abenganga awa je crois na lobaka soki loko moko boye zaka ya nani matia moko ekotaka abenganga ma BBC na banda kolando depuis kala mais loko moko beta kezaki en passant na comprendra ki yo mais na bengi yo na privé na yokaye na bi c'est vrai et yango mingi na be mission na ngaso na 6 na bande so na betisi bino libaku bolimbisanga numéro na ngeza wana naza na besoin ya ba conseil na bino naza na besoin ya soki peut-être na kenaki nango mabebo pesa nga conseil na comprendre boya ka koloba te ke non mama bébé so sala ki bien mama bébé so non naza mutu naza parfaitité bato babimisa bakombo ya nani c'est quoi les noms bakombo soki ya makolo soso ya ba libumu ndikila c'est pas moi boki kolanda bato wana nyonso bayaka kofinga sila uka bato wana nde peut-être boki kofaire menacer bango vie dire hein? Belle vie awa sur les réseaux sociaux babenga e makolo poussière babenga ke mama makolo poussière mama sido bakombo combien mwasi ya mungwa e mataki kitaki mama kimpese bakombo ebele bapesa belle vie awa na ndimi te ezata na famille libota moko abenga bato wana nyonso bafinga ka belle vie babenga belle vie makolo poussière boye ou encore lorsque nga na yaka ko défendre belle vie na loba kango pe na répétaka toujours bandeko nga tango na osala ba analyse nanga na yebi ke non na za famille libota na yaka ko tombola belle vie te ya koloba ke non belle vie aza parfaite belle vie aza na ba défaut na tant qu'une personne humaine nga pe na za na ba défaut nga tant qu'une personne humaine yo po ozola nanga oza mutu oza na ba défaut na yo na ba qualité. Alors bon lingaka te que non boya ko intimider batu na babiloko moko boye que non babanga bino nde so ipeneni non il faut arrêter ben via bima lobati kibokonzi to tikeli bino koyeba kolata to tikeli bino nyonso to tikeli bino to ndima ngo nyonso to tikeli bino botika biso to vanda kimia c'est tout un point très soki boyebi bozana ba niveau wana. Pourquoi komi kiti sa ya kobanda ko ya ko lukaka batu bo banda ko attaquer batu na likamuni bijo azana kinwa na bimisa kombo ya dibumu soki ndikila makolo poussière soki makolo nini makolo soki makolo nini yango boluba soki soso bijo ele akin ngana botama na ngana kin na komi na yolo nord na yebi ata barumbu te kuna soki pesi la kola na yebi te bato ba memeli biso ba histoire ba barumbu awa eza manike Karine Kutu aya lobi soki bino bo linga ko comprendre makambo ngo te toko ya mais bolanda bato wana ti o bango balwa ke za matière o nga pe na wiki ko ya na travailler sur ça c'est-à-dire que non la barumbu makambo eza oh bon ningo ko intimider batu na ndeni si les réseaux sociaux to ebito za na deka bon ningo ko intimider batu poani sur les réseaux sociaux to ebi ke no to za na deka mama bébé ça za famille libota na za famille libota na za chinoise na lobango na beta ngo na tolo pesha love lisusu na lobango. Soki siko na banaye ko sala be mission lo kwa bande ko mususo basala be mission bazo finga ya ko finga moi je fais pas ça pour la se réserve ka ngo bozo audace ya ko benga mama bébé sa ko lobela fioto to nini yango ba bimisa ka ba secret belé bozala bango butu lo kwa moi sur les réseaux sociaux ou encore pour bon la mama bébé sa zo sa ba analyse na ba émission na avec beaucoup de réserve bon moni ke no bo ya ko intimider nga. Combien de personnes sur les réseaux sociaux ba finga ka butu lo kwa moi bon mona nga na bimi na yeko finga nga soki boko bima boya ko bengi nga mama bébé soki lo ba vérité wana na ko lo ba yes c'est ça ma nature
C'est ça ma nature, il y a ma vérité, c'est ça. Et moi, je suis un problème. Ma vérité, vérité, nanga oyo. Oh. Ce qui n'a bien ici, la maman Loketo. Ezaka keno, nenge bino bobengaka belle vie, makolo poussière, maman Kimpese. Bo ce qui va combo tout bobenga belle vie. Bo surnoma et ba combo. Et biso peut to surnoma pe na di non maman Loketo na epesa sens parce que yé moko. Aya na likambo keno akobalola Loketo pendant 33 tours. Tout le monde a kaye babilo kona sa ezaka ka Loketo. Si to pese comme maman Loketo, bon ba to ba benga ke maman moteke. Ce qui maman moteke, ce qui maman ninyango. Est-ce que vous comparez ngana 2-3 chaînes o ebimaka a ezoya ko finga bat. Vous comparez ngana bango. Vous comparez ngate. Ceux qui bosa ba grande dame, ceux qui bosa ba nani, non, biso toza biso ba biloko côté. Quand nenge belvia le bito za biloko côté, ngape maman bébé c'est na za elo côté. Pour nga ceux qui na za elo côté ko ben maman bébé c'était au kolanda maman bébé c'est na privé te elo ko côté. C'est tout. Bande ko bolimbisanga. Bolimbisanga. Mais je sais que non, non, il y a en janvier. Non, il y a vraiment en janvier. Nakoya vraiment na makambo yo na janvier. Belle vie, elle n'est pas parfaite, tout comme si la paix est parfaite. Ah, sur les réseaux sociaux, bango mi balé, quand mi balé, ça y a ba kwiti na famille di bota. Bo trouva ngo bongo bato ba yaka ko bimisa ba secret bato combien o ba bimaka ba yaka ko finga belle vie. Moi je défends belle vie avec beaucoup d'amour. Ya ko loba ke non, na fingi sa ye soute, na fingi sa belle vie. Bato ba bimaka pona sila ba yaka ko finga boyebi bango sur les réseaux sociaux. On est ça intimidation moko pamba et ça intimidation. Na kini wana mutu apesa si la kombo ya libumundiki la makolo soso bijou la reine azawana. Mutu amemeli biso histoire a Barumbu eza maniqué. Maniqué kutotalo avant le makambo Barumbu Karine déjà flashaki yango. Et biso to eto betele yango c'était makambo ngo Barumbu eza nini bo betela biso lisolo. Oh. Réseaux sociaux qui n'ont qui mutu abimi si likamu et ah eza matière on travaille sur ça et oyeba kaka yo nengo ko lobela yango bato babimi si likamu munene wana ya makambo ba Barumbu manike Karine kutalo kaka soki na yebo ko loba nini mutu abimi si makambo mtsuku manike kutu abimi si kutute alakinde bozui tension bokele bosoyi bokangisa manike bokangisa manike bozana ikuna na France. Oh. Ceux qui veulent besoin d'avoir problème, la bino na belle vie na privé, ça ya bino kuna. Nous ici c'est les réseaux sociaux. Na lobakango chaque jour ta on a ko défendre belle vie na zoka belle vie te na tche wana na lobi ke no za parfaite za nzambe. Non, et là c'est défaut. Mais ngana ota la défaut na été. Muto ota défaut na za nzambe. Tout comme yo poko juger été, po yo za nzambe na été. Soyez likamboye sur les réseaux sociaux. Balobi makambo ni to makambo za kuna c'est-à-dire que non manika bimisi ba makambo ba manike ba yeba ba makambo siko ni to travailler sur ça to lobela ngote likambo nyoso soki olingi obundela likambo olanda no na source ya likambo nga na source te nga na source ya makambo ba Barumbu te muto abandi makambo ba Barumbu eza Karine kutuna lobaki na koloba boye na a flasher janvier février na oya bo melami manike abimi awa mabiki bambi babor botika makambo wana ko intimider batu il faut arrêter na kini wana bija finga e penza e wana yesu ko senge pardon o biso no stoyebi ke non ba finga e makolo ndikila ngana mona makolo na e
libumu ndikila nga na mona libumu na ye bato kokangisa bango wana ba bijou boko ya ko intimider nga na likambo nini boko ya ko intimider nga na likambo nini mutu abimisi makambo ya barumbu se manike boyoki ye kuna te tango manike azoloba bozana na lukango pe suna chango awa c'est quoi c'est na baki na oloba te mais muteme ekoka te faut na bimisa comme ça na zana na kimia toza combien auto défendra belle vie na nyangwa bimaka fingi bato babane ko finga belle vie écarté bango pembe na ye belle vie abengani kutu bango te abane ko tala bango ti bango moko sasa ki bomoto to longwa belle vie donc eza victime ya butu lokola mo ya ba insulte makolo poussière bafinga ke makolo poussière kimpese kaka bino ne bopesa lisusu ekombo mwasi ya mungu kaka bino tango oloba makolo poussière Belgia kozanga ta $2 oyo ya kosoma mafuta penza ya bia tshena makolo na est-ce que Belgia za makolo poussière oh bokende kosila na manike mutu amemeli batu makambo yake non ya barumbu makambo soki ya ba politique ezanga te moi je suis pas na sala ka politique te na yebi kutu makambo ya politique te mutu abimisi makambo se manike la grande famille na kangi na oya na janvier makoya na janvier makambo eza botika ba intimidation soki eza na ba chaîne oyo bafingaka sila ngai te na ko telemela babiloko mususu o ya salaka vie ya nenge batu na ye babimaka ko ya ko traiter belle vie et nga na yaka juste ka ko répliquer et ko zongisa bango na droit chemin c'est tout naza na temps ya ko yeba vie privée ni ya belle vie ni ya yesila naza na temps wana te. Moi, je travaille na OEE sur les réseaux sociaux. Je prends mon temps, Nathalie. Oh, pour nini boy. La vérité, ça, boy, to est au télémédia. C'est tout. Biso famille libo tatoza na biso bilo côté. Botika biso kaka na bantu wana ya ko ba no boza bilo côté bo banda ko landa batu na ba privé te. Ba finga belle vie sur les réseaux sociaux de bien. Ba ko zongisa bino na nzela mabe. Siko bolingi réseaux sociaux ezala ya mutu moko. Nde loko onga na yaka côté lemela. Soki ba fingi belle vie bo sepeli donc belle vie nazala l'autre côté sur les réseaux sociaux. Non. Donc bolingi ka mutu moko. Non. Et kende bongo te. Na nzamba ngo pa ko ndimelo ko wana te. Lisuma ngo nini o Belgia sala oto yeba kapete. Bon, singa ke butu loko amo lisuma ngwa sala eza nini obo olobate ko finga mwana batu butu loko la moi ba kimpese ba kolo pousser ba makambo ebele ba ndeko ba komela nga ba komo nyonso ba finga belle vie sur les réseaux sociaux bato ba finga ka nani sila nga na finga te na yebi na géraka réseaux sociaux. So na bina teka molimo loko ba ndeko mususu ba teka molimo ba zwa ba mbongo, je le ferai na kimia nyonso mais na zawa na pona iloko wana te. Vous devez d'abord comprendre ya koloba que nos réseaux sociaux zo kende boy ba ba finga nga na finga te. Na ka ko tele mais depuis na lo ba vérité parce que bo mema ba te belé na libungi ba te belé ba ina belle vie.
boya ko finga Belle-Vie butu lokola mo eloko muke Belle-Vie mutema mabe eloko muke abomi théâtre eloko muke Belle-Vie batu basali ba makamu na bango kuna yindeli bango kombo Belle-Vie ekoti siko to ya ko lobela ngote to ko telemela ngote c'est jusqu'à quand obozaka na kombo mwana batu to lobela ngote mutu abebi si théâtre ye wana azozo ba des trophées to loba ngote mutu bozo finga butu lokola moi mutu aza eloko te bo finge butu lokola moi mais musala na ezo ganga butu lokola moi tolo bango te oh na eloko ngo na eli na lobeli yango soutien na bandi okende na bandi mataso na okepe wapi ngayo pe ah donc avant na réfléchir bandi ko boyebi pourquoi na okeboete mais je vous dirai janvier ka local lobia na roya ceux qui va koloba que non na ngambo a Belle-Vie ba bimisa ta 10 personnes ba défendra Belle-Vie na 10 wana au moins na pété maman bébé sa finga na finga te comme maman loketo eza donc to surnoma loko ne biloko surnoma Belle-Vie makolo poussière qui mpese biloko tout moté qui kwanga tout ba comme on sona bo surnoma Belle-Vie c'est pareil parce que bino boyo kango mutema pasi pona nini. Donc, bah, surnomme ka Belle-Vie sur les réseaux sociaux, kitoko. Bah, finga ka Belle-Vie sur les réseaux sociaux, kitoko. Donc, bah, tout va bimate pour nous défendre Belle-Vie. Belle-Vie a zambete. Belle-Vie a zana ba défaut na loba kango. Azana ba défaut, azape na ba qualité. Na ya bino pe mama, azana défaut, azape na ba qualité. Bon, que de kuna bo luka manike ndazo bimisa ba vérité kuna. Nana sala politique te na yebi nanga kutute. Moi je suis apolitique. Ndebo na okoloba, je suis apolitique. Mutu aye ko bimiselo kwa na semanike. E biso to dongo limisu to bi e comme isu makambo politique. Un point un bas, un point c'est tout. Donc batu ba ko défendre Belle-Vie te. Et comme il problème. Belle-Vie abomé la pebino nani toye bakate. Si la aleki Belle-Vie na nyonso ki bo konzi tout, Belle-Vie akaba tout. Tout ezala nini richesse ezala nani e mokonzi yenda leki e pomba nyonso e mwasi anoko tout to pesa ye. Mais lorsque moi maman bébé c'est na bimaka na yaka boy na yaka nanga ko finga mutu te manike ye makambo barumbu c'est manike et manike c'est-à-dire que non ah matière eza to betela ngo CTT mutu boko silisa ke no boko sila boko kiko kangisa eza manike. Bo bimisela nga bo zelanga ta esprit ya muke bo bimisa ya koloba ke non mama bébé sa finga kiboy. Wana kutu nga mo kutu ne je même ma main coupée. Place on na finga. Ce qui te surnomme comme ya maman loketo, c'est par rapport à bino penenga bo surnomme Belle-Vie ba combo. Et que de bongoti. Bo surnomme Belle-Vie, mais ba surnomme les bino maman binoté. Mais non, ça ne marche pas comme ça quand même. Non. Donc ba surnomme Belle-Vie ba combo nyonso ya mabe. Bo beti maboko. Mais maman bino kaka ba surnomme loko moko comme problème, ye ba surnomme été. Oh, Karine abimisi makambo ya minene ya. Mbena minute to sala kama tozo travailler sur ça. Boko kite.
fallait pas attaquer Kitoko. Il fallait pas attaquer Karine Kitoko pour ton dima ah on a réseaux sociaux à Koloba. Vraiment bino les abakou tu bois makasi. Bo kundi likabwa Karine kimia nye. Maniki abimi pe. Bo éviter que nous puissions travailler pour soutenir en matière n'enge kotaka sur les réseaux sociaux. Défaut ya belle vie. Ezalaka défaut, ezalaka défaut. Te eloko pe belle vie a salité. Boko ya boko pelisi lango ba osai lango ba émission awa. Po bo assurer batu encore boko tisa batu ba biloko moko bo eka po ba ina belle vie. Ce que soki toye pe ko toucher la personne de votre maman ya koloba ke non, ye pe azo sala bo ekito côté boy. To lo bate to vanda kimia to banga. Mais non quand même. Musala belle vie ezo monana. Nazanga ko yako tia mungu na musala ezo monana. Musala belle vie ezo monana. Tolobi bien. Tokende na bitumba oyo ezala bitumba moko loyal. Na bitumba loyal ekozala ke non, le lobo moni peut-être belle vie babengi epa nani. Epa nani na SB kuna ake a jouer. Eza na vidéo moko kutu batindela kingai awa na obosa na kutu kokotisa ngo. Bozela. Oh, Belvia qui n'a vraiment qu'au parrainer SB. Oh, yé moko pesa jour film à liboso, yé moko pesa marraine. Et ça va biloko moko o ezaki esengo ya biso nyonso tobane to sepela ngo na temps wana. Bitumez à la taille loyale. Bino bo mema ngo na ba ndenge moko boye soki pe ndenge ni nango bo détruire batu bo sa so pe ndenge ni. Non. Nanga muna bino bo meka pe ko cesser les faits ko sala bien namoni moi sur ce qui batine batine ce qui oh ce qui grâce welo lo moi bongo mobali na e asa comédien pe to mona ki bango bazaki na anniversaire ya Aïda mais moi si na e grâce na bane ko bima ko défendre SB elle insultait abane ko soki asali sorti médiatique ko sepelate azaki pour sila na mona ki na ba commentaire kaka na anniversaire ya Aïda awa comme on nani les messieurs mobali ya grâce welo oyo boyebi ekoko menanga kombo kimingai ajouaka kapé bien c'est un artiste et comédien ajouaka kapé kitoko azana ba talent na ye mais moi c'est à baby c'est les musala parce que moi ça bane ko sala ba sortie médiatique à persi position. L'anniversaire Aïda est pas qui na table wana belle vie qui a savandi. Na ken a ba commentaire non, il peut menya belle vie parce que sa femme a insulté Poutine et voilà. Moi si na ya finga ka belle vie Eliaza SB matake kitaki. Mais lobby na moni batindelinga vidéo moko. Ya koloba ke non alingi na été alongwe bozela. Attendez. Bozela na chila binongo. Attendez. Sila na yo lobele na sila swissing na sala analyse pour na belvi na sala analyse pour na belvi swissing na sala analyse pour na dina na sala analyse pour na dina na pour na cardozo pour na grâce le zolo pour na batenir na koya ko sala mais sauf que en tout cas na ba polémique de grâce welo azana ile susouti na boy vraiment au moins na les même pas sous émission na batela di bala na nga bandeko na boy na lobby komanda biso ba o déjà comment o tozara makolo kilo tozara nini c'est mi biso ba o makolo kilo ngo to batela moi ba mibali on balingi biso na ki makolo kilo na biso to vanda donc ekozala bien parce que na boy lobby comment o yo to be samsala mobile no no lingate lelo yo ndeti boy film na utako koma ba utako longola film na ye na kokotanga nga komba chaîne te balongola ka film na ye na chaîne wana pona nini po moi si na ya sala ba émission l'émission boloba na finga nga na finga raté na ya na sala ande analyse na tikala jamais ko finga belvinga grâce ndi na vandi awa
nga na finga jamais Belleville na finga jamais expression na finga jamais dinana na na sala banalise mais loko ezaki kontuka ba mitema ba comédien mususu alors mbali na juge ki bona tika na zo chaîne wana na teka mo yo utalibaki na kanga chaîne mais natali ke ko kanga chaîne oui na bando mona mo bando pousser nga na sa vidéo c'est mie na teka na ba keza isu ya ngati alors bon mona ba émission sala makuna ba finga ba sala nini ezanga itenga chaîne na nga yango yo alors olinga nga s'abonner awa na oya na sala analyse na normal na ndenge esengeli donc ça un peu ça na ndenge polémique te na lobité ke bato bo salela nge émission bo finga nga na boyi na nga pardon en tout cas na boyi vraiment na boyi na za babiloko na nga za mam na nga o na zo préparer ezo singa nga na vanda calme so bo même na chaîne na nga oyo na linga na nga ko kotira be vidéo te pour na ko éviter ka ba problème parce que congolais biso to oya osali likamno na ndenga bien mais ekoko meloka mabe na ye na lobi awa na toki moto te boyoki aza mwasi ya nani soki nani kombo na isusu nani nzambe na ngai le monsieur kombo na ye kimi ngai mais na ba émission banayi kosala elle était pour Sila azaki vraiment pour na Sila mais eye kosala ke no mobali ne pe artiste comédien musala mwasi banayi kosala ekundi siko mobali na yeko comprendre que non, ce vie a peut-être un nenge ba vanda qui joue un anniversaire ya Aïda parce que il y a coopéra mobile ya coopéra na Aïda. Aïda za na un être. Et zongi si mobile ya ba non, obebi selinga musala mwasi obebi selinga musala. Ce qui lelo peut-être vous les abakwiti. Beaucoup ici penza mando ki babité, to luka peut-être que non guerre que de loyal ezala loyal. To kiti sa pète. Mais biso pe to kondimate ke no boye bo fingi Belleville makolo poussière biso pe to vandi to non boko ya ko finga Belleville makolo poussière pourquoi bota la maman la bino boye match ngo nani bitumba ngo ke na bongo te mais biso mingi neti nga mama BBC na kenaka plus trop na promotion ce qui bêtise moko e koti ke no na moni ba kena ngo na injustice na yé na eko telemela na bato pe ba comprendre ki likambo ngo te ba comprendre ngo na façon oh mama bébé sa ko ya koloba avant ba ya ko ina Belleville po bato ba ya ka mingi kana lokuta bo memela ki bato makamba ba kimpese awa bango moko ezaki nani awa ba sunjata ba bimaka te pona ko démentir ngo mais tango bino bo bimisa ka wana bo ya ki mingi kaka na image ya Belleville ya kimpese. Mais bon, se rendra qui compte que non, ba Sunjata, ba Modero et tout. Mais bino bon mon que non bo salir de Belleville. Mission zaika bo salir Belleville. Mais après tu qui comment ba nani oyo ba Sunjata ba eko bima pona ko démentir rango ba Modero et tout. Bota ba tona nyonso na bo tia que non ba bima na Belleville. Ata bino moko de part et d'autre. Hein? Makambo bongo so ki yeto vana peka ka kimia. Boye bisara nunga bandeko. Ya ko linga ko dénigrer mutu na ba niveau moko boye to ya ko défendre été. Donc c'est-à-dire que non Belleville nga zawana azala na bato kolobela été sur les réseaux sociaux. Mais non. Atake no bolingi azana bato te mais boye ba ke non nzambe na yaza. Po biso ta mutu ya tolobi na biso, mais mutu abate la ka Belleville, mutu abunde la ka Belleville ezaka nzambe. Peut-être biso to ya na biso ka ezaka ke no to monani ka to nini mais biso to bundela ka to protéger ka été to batela ka été to sala ke loko moko te na vie ya Belleville muto abatela ka Belleville muto abundela ka Belleville muto protéger ka Belleville za nzambe. Alors il faut que tu aies na mutu soki mama BBC aye ou encore mama pe Esther kuna bimi soki nani pe kuna bimi ezate ke non biso ne tozo protéger Belleville nzambe a Belleville nazo protéger parce que Belleville a tchaka pe mabolongo ne na se. C'est comme si vous en avez besoin que non moi la bataille tchazolo likolo. Non. Ce qui théâtre est futilité pour Nabino. Carrément botika parce que ce qui boy ya bolobi que non théâtre est futilité kaka boy mais bon on a dit que non théâtre moi ce qui est futilité pour Nabino et sambwisa mutu Nabino ou encore ezobebi ça fait ba image ya bato ebele. Carrément longwa mu pecha ye wana za. Azala ba makamne bela zo sala mais comme on est ko nani ku photo ne mataka butu ko mo na ba miniature. Oh Dieu.
Moi, je se rendre compte. Mobali est comme dans la place où il y a des sous-soutés. Mobali est dans la place où il n'est pas à l'aise tant qu'artiste et comédien. Pour la sortie médiatique, il y a moins Sinaï. Tokyo réfléchir, tu as dit, ah, Bitumbo et Kende, et ça la loyale. Pour ça, na batu oh Moussa na bango eza art. Ce qui est bien que non Moussa la oh ya art oh comme la yo futilité, mais ezo Kende mabe. Et Kende mabe ya koloba que non batu musu ba okufa. Batu ba comme sali batu ba ozo Moussa na bango na valeur. Yo ozo Moussa le comme le la futilité moko boye o vivra na mbongo wana te, mais batu musu wa vivra na mbongo wana butu lokola moy bitumba sur les réseaux sociaux. À quoi bon que non batu mususu bazo vivre na musala wana botande ko moi sur abimi musala mobali na e baby po vie ya bana ko bima na ba makambo ya ba dekan oyo mobali e ko tala place on en kota te place on en kota te pona nini moi si na ngai mais mobali azane na problème na batute tala moment au moi si azoya ko chama manduki na se comme pour dire que non mobali na e musala na eza comédie alia kawana. Malgré que dans la Turquie, qu'on soit biloko, moi si pas autre ma biloko. Mais to pesa ba oh bazo zo musala ngona valer to pesa bango chance ba continuer to tika bango ba sala musala bien. Ce qui bino boya kapo eza c'est juste futilité ou encore loisir. Yo ya na musala que no eza loisir. Mais ça ba tout mususo ba tie misisa ba vivre wana ba lesa ka basi ba lesa ka bana ba nourrir famille na ba na musala ya comédie. Yo e na loisir mais na loisir wana ezo sala ke non bitumba moko batu ba opema te. Non. La grande famille, na lobby à tatin. Oh Seigneur, je crois que na lobby boye. Na se défoulé déjà. Mais nakoya na janvier. Nakoya na janvier. Et voilà. Total qui filme na biso 12e épisode du lobby. Na 12e épisode wana. Makambu mususu ebota mikuna. Blaise nde papa ya Tegra. Papa Serge nde mutu a viola Belleville kaka ndenge to lobaki. Papa Serge vi na ye ezalaka lisusu bien te. Eza déjà leçon. Vi na ye tikala kozala bien te vi ke non a viola. Et aki kokoma occasion ke non il fallait bongisa pona vi na soko tali penza ndenge aza masse na ye. Eza masse peut-être ata ke non kosa na ba bureau te. O sala ta chauffeur peut-être ata ya track chauffeur peut-être ya boss moko boui. Mais on se retrouver muto musala na kati ya banda kwa bato. C'est-à-dire que non na masse wana tango Belleville a tchaki ba papa Tirbo nyonso bazokama ah muto musala munene boye yaza muto moko il fallait se retrouver na bureau. C'est-à-dire que non ils a malédiction ba na kolanda e vi que non a viola. Bon mona ba malédiction mususu ba mabe mususu to sala o tamboloza na ignorance ozo yebate. Parce que lui il était conscient ya koloba que non et c'est pas possible lelo na koma muto musala. Donc a koma ki na culpabilité moko boye azo ba que non vi na ngeza bien te vi et pona nini pona mabe na salaka. Ce qui peut avoir une prière, nous n'avons pas que nous avons un viola. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Boloko. Yeza penza boloko. Mais à quel nango et pas mosali nzambe pour mosali nzambe aïba ko garder aïba ko nini ko kitisa ba nani ba famille mitema. C'est-à-dire que non automatiquement yende papa ya grâce. Siko awa papa Blaise a kosala Omari nini. Je crois les 13e épisode déjà fin je crois parce que déjà affiche ya film Moussousou et bimi déjà na titre ya leçon morale hein, je crois leçon morale de total je crois to banango semaine prochaine. Bandeko je vous dis film oyo total papa Blaise ekozandeni. Oh Melina lobi ke non pourquoi ozo benga Aziza ya lobi na olinga na benga Aziza eloko na kosala Aziza ifo azala
bon on appelle likambo boti moi nozobo ya papa donc c'est na oya bandeko tellement na 8 ans na ba makamu susu na oya penza poto solo là je crois ata na po ata ba 15 heures ba 13 heures 14 heures na oya penza na expliquer histoire o susu ya film na biso ya My Brother sûrement les leurs à la fin ya My Brother alors tous ala wana kaka to consommer yango bandeko lisolo na uti ko betela bino naza likolo nazo ki appelle moko ezaki bien te alors bozala na bino bien problème ezate il fallait qu'ana lobana se défouler na se défouler pour ezana bateau babima penza ba ya ofinga ba osala ba di n'importe quoi et ba biso tozana ba lignée wana te alors bo intimider pe biso te on est là jour boko kitsama ndoki alobi ke noto tika ezala bitumba moko loyal biso pe to kende bongo parce que notre maman aza mutu moko boye ya kimia so ki terrain d'attente monani e ke bongo et nga ma BBC na ofinga te na jusqu'au télé na ba anti-valeur je crois beaucoup comprendre nga la grande famille alors film na biso totala moi no pété gras aokoka pe ko fanda te tala ndenge azo semisa ngo ko vanda mupanzi la c'est qui l'a vu la grande famille ao vanda mupanzi c'est-à-dire que non pas si douleur ay Poutine na bala na ye oyo botika ngai na Poutine na nga botika ngai na sala ba promotion ya film a Poutine likam nini yango hey pardon badi na ko accélérer lisusu ba promotion ya film boye binga te na côté du kocha mungu boya ko intimider nga santa mutombele na Poutine santa mutombele ba film na ye soki Belleville za démon et pas biso za démon te soki bino bozwa ka démon et pas maman bébé ça za démon te non yebisa bino vérité soki bino boyina e bolinga batu nyonso tute bayina nde eloko yango toobundela awa oyini ye vanda na yo na kwe na yo kolanda makambo na ye te tika mpe bato bazo défendre Belleville na kimia parce que eza na bato na bino oyo bayaka kofinga Belleville oyo toataka mpe bango te na privé je crois toyokani alors la grande famille na ozongela bino mpona tia mwa mungwa na filme oyo ya 12e épisode totalaki lobi et voilà quoi je vous aime bozala na bino kimia botia biso na ba prière biso nyonso na ba Poutine botia biso na ba prière et ça là bien on est ensemble quoi alors Poutine bisous là-bas bon week-end na yo famille bota tokutani bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.